matanga ya ndeko Apollinaire Kenzo ezali bongo kosalema na Blackley na Hopkins Road na église ya Restauration Church epai ya pasteur Maurice Longomo. Ezali bongo na Blackley na M96NW. Ba mikolo ya poso nyonso ndeto kutani na 20h ti na minuit. Merci, communiquer le bité bokoki koya. Bonjour ou bonsoir pona ngonga nyonso oyo bokozela biso. En tout cas, lelo Rango TV to bino lisusu to zaki ambaleleki na ndeko Ernesto to zonge bino lisusu pona matali makamazako de kakati na communauté. Matanga to pe bibembe zali na biso mibale. En tout cas, lelo toko beta masolo nyonso wana. Alors, toko pesa bino moi programme oyo ezali ko bongisama kati na communauté. Molomena bino Raphaël Ngoma, je suis avec Ernesto. Ernesto, bonjour. Bonjour, papa. Voilà. Donc, comme je disais, lelo tokomi na mokolo le 14. Le 14 août 2024. Ndeko Ernesto toko banana masolo ya ndeko Apollinaire Kenzo. Apollinaire Kenzo akufaki mokolo nini? Bon, au fait, je crois akufaki le 22 du mois passé. Voilà. Le 22 juillet, ndeko Apollinaire akufaki corps na ezali bongo pema toujours na morgue, mais toyebi biso nyonso que soki moto akufi kati na ndako elingi koloba te mwa ba enquête ezalaka. Tozalaka na service oyo tobengaka corona ezali bongo kosala nanu ba enquête na yango. Soki ba enquête esili nde tokoyeba koyebisa bino exactement programme ya suka matanga. Mais pour l'instant, matanga ezali toujours kosalema na Blackley na église ya sika ndeko pasteur Maurice Ateaka na Blackley. Ndeko Ernest akopesa biso adresse précision pour na zana ba postcode na moto. Mais na boyi na loba eloko na bosani na yebi kezali M96SW. Soki na bosanité. Je crois WN. Hein? Bon, WN, non. On va vérifier l'adresse. Voilà. Donc, tozali bongo ko solana de Ernest par rapport à bon, et ça la church à résurrection, église de la résurrection, restauration, sorry. Église ya restauration na Blackley et pas à pasteur Maurice na bandi motonyoso aibiesikala. Donc, to yaki mbaleleki tolobaki makambo ya ndeko akufaki tozali kosala matanga kuna na Blackley. Mais ndeko yana sazongeli biso yangi to into ba programme ekomi ndenge nini. Tozali toujours na programme ya samedi za ko continuer to pe évolution ezali kokenda ndenge nini par rapport ya kokundama ya ndeko na biso Apollinaire Kenzo. Voilà, merci papa pour la parole. Mais comment Bilo réseau changé et tout, mais Bilo comment changé parce que toujours qui green paper pour toujours corps. Mais ce qui est vrai c'est que à ma grande surprise les lona kutani na ex nae alobi nanga next of kin do moto azali chargé na makambo wana. Alobi nanga que non jusque là nanu bazui nanu babimisi comment on appelle ça, extrait de décès bien attestation de décès. Or maintenant à l'entendre parler donc pour na ukunda il faut toujours attestation de décès. Maintenant ça pose un peu problème pour na enterrement d'ento pesaki date il y a le 22. Je ne dis pas qu'il est changé, je ne dis pas qu'il est étikali. Ce qui, d'abord, ma coquille est coquille financièrement, là, la date peut être confirmée. Mais ce qui que ton coquille cité, ma coquille donc, non, ton coquille c'est bon pour n'a quoi enterrer. Donc là, la date peut être changée ou bien garder. Alors, oui, voilà, si je comprends bien, les Cambodgiens, ils ont motivation 100%. Batenir, on va comprendre que ceux qui, tant les Camerounais, l'Arabie, ceux qui motivent la famille, baza musika, et comme à moi, passi,
parce qu'il faut qu'on réunir des moyens pour aider famille on a pour que tout kokunda ndeko na biso na malamu penza. Alors na yango toye awa pona ko senga na bino boye bate ndeko e pai wapi alali azali kozela aide na biso pour que to kokunda ye na ndenge to mesala kokunda. Donc votre présence bateau bazali déjà na WhatsApp baya kotia mbongo to sala collecte to zo continuer collecte ti na mokolo ya kokundama. Date approximative etikali kaka le 22 août 2024, c'est-à-dire d'ici près d'une semaine et demie tokokunda. Mais pour la kokunda tozali toujours na besoin ya mbongo nde sala makambo. Alors toza ko continuer collecte na biso et matanga pe zali toujours na Blackly. Tu disais Ernest que il faut tout réunir dans le frais pour que tout kunda. Mais date approximative de garder toujours le 22, c'est ça. Ouais, donc le 22 tokoki kokunda ndeko soki makoki ezali. Voilà, un petit mot Ernest pour la koyebsa bandeko. Voilà, peut-être beaucoup à se poser mille et une questions. Est-ce que ça qui n'a mbongo, est-ce que ça qui n'a assurance, est-ce que les locaux kandé moi ex nae next of kin nae ayebsinga ko ba pesa qui est ce qui cite nini police a pesa qui cite na code donc mot de passe à kota suka koti yango akomona ba banque le tout et puis à canceller s'il y a de direct debit. Alors na tout nié ayebsinga à koti na 3 banques amoni mbongo ezate troisième banque utamona ceux qui 100 livres combien on a ezaki ya job center parce que ezaki na job center malheureusement même 100 livres on a toko simba ngote parce que ba ko fute yango on a déjà kofi donc job center a ko récupérer mbongo wana donc moi 100 livres on a récupérer yango donc jusqu'au jour d'aujourd'hui sa propre famille d'abord mutu moko azate donc za ebembe ya biso moko ezate ko bongo ndeko na ye ona o ayebi ndeko na ye peut-être kazo batama en tout cas ayebisanga ou bien comme même na groupe que non nga na ayebi ndeko na ye. De toute façon likaba bandeko azali na bandeko na Kinshasa na famille ezaka na famille ezali kaka na Kinshasa donc lokola azali bandeko na ye liboso ya biso donc hâtez-vous de venir nombreux pour na komeka kosala oyo to mesana kosala. En tout cas moto akanga motema te nde nalobaki tozali na bibembe mibale lobi tokozongela bino mpona koyebisa bino makambo me matali ndeko mosusu oyo tobengi André Kaboza ye mpe azongisa ye molimo na care home epai wapi azali kovanda na Fellsworth. Donc ebembe na ye ezali na morgue makambo mpe na kote ya Kaboza ezali deja koavance WhatsApp ezali wana bato banso nde tomesana kosala tokabola ngambo ya Kaboza tokabola ngambo ya ndeko Apollinaire Kenzo. Donc André Kaboza pe ebemezali toujours na morgue makambo ezali kopusana peut-être Kaboza tokotala d'ici demain tokoyeb sabino matanga ekobanda mokoloni peut-être tokobanda matanga ya André semaine prochaine pour topesa temps na oyo epusana pour que tokokako longola moko sima tolandisa ya mibale. Bandeko ba bolingo a bozali kolandela li Raphaël Ngoma kati na Rango TV ezalaki kaka juste un communiqué mpona ko yebisa bino te tozali na posa na bino tozali na besoin na bino. En tout cas na bolingo na Nzambe tolobi boya ebele ko pesa cotisation na bino moto oya koki apesa oya koki ko pesa cotisation ezalaka obligatoire te batie yo na kati na WhatsApp mpona ozala informé pe baninga oyo bazali moto alingi kokota zwa kombo na ye tia numéro na kati ya groupe pour que tokoka kotia bato bakoka kosangisa mbongo mpona kopesa mwa tozwa moyen ya kokunda ndeko na biso. Ernesto, un dernier mot ya mboteto sukisa. Ouais, on appelle quand même merci na communauté congolaise. Bon, on a dit que tous en cost of living, mais na bakaya boye, en tout cas, tous en un peu souple. Tous en un sacrifice. Tous en un bien un sacrifice parce que t'as la, toi n'a choisi. Merci beaucoup, papa Raph, pour ma espace na yo et puis n'attendre. Merci beaucoup. C'était bien Rango TV avec Ernesto et Raphaël Ngoma. Toujours pour la co, pesa bino information na mai matali makambo ya communauté.
hâtez-vous de venir nombreux. En tout cas, tikete biso nyonso mabota na biso ezala na kimia. Au revoir. Au revoir.